laiti tokokomisa ngo kaka na suka po ezali kaka nyonso ya kufa kaka na Yesu. Ya recommandation ya Pâques esalamaki na mokolo oyo bango babimaki na Egypte, bakomi na mer rouge. Moïse akaboli mai na ndambo mibale, bapusani 40 na zamba na esobe ti mokolo bakendeki kokoma na mboka elaka. Biso nyonso toyebi ndenge bana Israel babimaka na Egypte, bitumba nyonso babandaki kokutana na yango na nzela. Nzambe azalaki kosala bango grâce. Dekunanga Nzambe ayebisi bana Israel babima na Egypte pe bakende na kati ya babima na Egypte, kasi na kati ya ordonnance ya Nzambe alobelaka bango teke ndenge bozokende bokukutana na ebale ya motane, bokukutana na mire ya Jericho oyo ekotungisa bino, bokukutana na bitumba nzela ndenge alobaka na bango balongwa kuna pe bakende na mboka elaka. Elingi koloba nini na biso bakretien? Soki Nzambe alakisi yo profesi elobi okozwa mosala, okobota, okovoyage, pe bapasi nyonso okokutana na yango na nzela etali yo te. Tangama kaka na Nzambe oyo alobelaki yo. Lokola alobaki okobota ata pasi eyeli yo na mbeto ya hopital, lokola alobaki okobota ata douleur ya ndenge nini ekomeli yo etali yo te. Nzambe esi alobaki okobota pe okobota malamu. Na mosala ata complication eyeli yo etali yo te. Yo tala kaka oyo Nzambe alobaki na yo. Makambo nyonso tokoki kokutana na yango ndeko nanga. Lokola Nzambe esi alobelaki biso yango na ba profesi, totalela kaka ye. Bitumba nyonso bana na Israel bakutanaka nango etalaki bango te, etalaki kaka ye moko Nzambe. Biso pe lolenge moko, bitumba nyonso oyo ekoki koya na bavi na biso, ba oyo nyonso bazali kati na Kristo bazali ata bitumba eyeli yo, zala kaka na confiance na Nzambe na biso oyo aza na nguya akolongisa yo. Ndeko nanga, na Ancien Testament esalamaka kobanda na Genèse oyo tutangi na Exode na 12-14, badescendant nyonso oyo ebandaka kosala feti ya mbula na mbula pe ezalaki mobeko oyo Nzambe apisaka bango. Nyonso oyo ebandaki kosala mabanda na Genèse tina mokanda ya suka ya Malaki, mokanda ya suka ya Ancien Testament, kobanda na Malaki kotokota na Nouveau Testament. Nzambe asalaki 400 ans mpona kotambwisa mokili sake aloba ata liloba moko, aloba ata liloba moko te, ni kosala eloko moko. Nzambe azalaki kaka na silence. Na yango ndeko na ngai, Nzambe aye komona ye moko asali mutu, kasi mutu azali kaka na pasi. Malgré abimisi bango na bowumbu bakei na mboka elaka, kasi eloko ezangaki kati na bango ezalaki bokonzi ya likolo. Ata bazalaki na feti, ata bazalaki komemore feti ya Pâques kati na bango, ezalaki nano bazwaki bokonzi ya likolo te. Nzambe ye moko alobi, nasala nini lokola lisumu ebandaki na lola, mabe ebandaka na lola, kasi awa na seti bandeko na nga. Lisumu ebandela na lola ndenge nini mokili ezalaka na yango na kimia. Adam na Eva pe bazalaka na bango na kimia. Lucifer na lola ye moto abandaka lolendo désordre, bongo na sima bazwaki Lucifer babwaki ye awa na se pe pasi eye awa na se. Elingi koloba bapasi nyonso tozomona awa na mokili, moto aluka yango ezali Satana. Ye moto awutaki na lola pe akiti awa na se. Nzambe aye komona bato nyonso bazoya po babundisa bato oyo basalama na image na ye, kasi bazokoka te. Na yango Nzambe alobi na biso na Jean 3:16 elobi boye, Nzambe aye komona Abraham, Moïse pe bato nyonso oyo bazalaki ekelamu oyo basalamaki na image na ye, pe bazobika kaka te mpona lisumu oyo ewutaka na likolo. Bongo alobi lisusu, moto oyo akoki kobikisa bato na ntango oyo
azali te nde moto wana il faut kaka awuta na likolo azala pe kaka moto oyo ayebi sekele ya lisumu moto wana il faut awuta na likolo po lisumu ebandaka na likolo epai ya satana yango wana babwakaka ye na se nzambe aye koloba moto akolongola lisumu yango esengeli awuta na likolo rezo yango wana mpo na lisumu moïse aye david aye salomo ayaki bato ndenge na ndenge bayaki kasi elonga ezalaki te ndeko na ngai mpona kozanga elonga na bato oyo nyonso nzambe azwaka yango yango wana nzambe amonaki ke yesu awuta na likolo aya na se po ye nde moto ayebaki sekele ya lisumu ndenge ebandaki na likolo mpe ekiti na se yesu ayaki awa na se po akufela biso arrache biso po alongola biso na vi ya liwa po biso nyonso tozala ya kobika epai na ye tozokota na deuxième partie na biso ezali na 1 Corinthiens 5 7 na 8 yesu aye koyebisa biso ete paki na biso ezali ye moko yesu bana israele ntango bazalaki komemero fete ya paki ezalaka délivrance na bango po ezali mpe mokolo oyo bango babimaki na Egypte mpona kokende na mboka elaka sikoyo yo biso meme na biso tokotia ezali lokola makila oyo bana israele batiaka na baporte mpe liwa ekotaka te epai na bango biso makila na biso ezali nini soki tozongi na exode bana israele balaka nini mpona makila batiaka yango na banzete etelema bati mpe na banzete oyo ezalaka na likolo ya porte elingi koloba batia na kote ya gauche mpe na kote ya droite elingi koloba makila wana ezalaki deja elaka ya ekulusu makila etangaki na ekulusu ezali nzete ya kotelema mpe ezali kolakisa alliance ya biso bato na nzambe nzete oyo batiaka na kati ya kolala ezoloba linga moninga na yo ndenge omilingaka linga nzambe na yo na motema mobimba yesu sikoyo aye ye nde paki na biso na yango lokola azali paki na biso makila oyo bango batiaka na baporte biso tokotia yango wapi bazwi yesu babaki ye na ekulusu tokomi na ekulusu elobi na ekulusu ya yesu ezali na banzete mibale otango babaki yesu na ekulusu nzete moko ezalaki ya kotelema nzete moko ezalaki ya kolala na katikati yesu batiaki ye na katikati ya ekulusu azalaki na banzete mibale nzete moko ya kotelema nzete moko mosusu ya kolala bazwi yesu batie na kati ndeko na ngai paki na biso ezali ndenge yesu azalaki na kati ya ekulusu mpe alliance na biso ezongi awa na se mpe na likolo yango wana nzete ya kotelema nzete mpe nzete ya kolala ezokomplete mibeko oyo ya mibeko zomi oyo nzambe apesaka na bana israele na exode 20 epai mibeko zomi ya nzambe ezali koloba linga moninga na yo ndenge omilingaka yesu aye kokangisa banzete nyonso mibale oyo elala na oyo etelema ndeko na ngai ntango bana israele babimaki mpe ntango yesu ayaki mpo abota eglize mpo toyeba komemore fete ya paki ndenge bana israele babandaki komemore oyo ya bango na misuni na mapa ezanga levire mpe na ndunda ya bololo misuni batumba na moto yesu mpe ebongi atikela biso kisi moko oyo tokobanda kosalela feti na biso ya paki yesu asalaki nini esengelaki atikela biso eglize to mpe kokotisa biso na kati ya eglize ndeko na nga tomoni yesu na ekulusu eloko ya liboso basalaki ye batubaki ye likunga na mopanzi
eloko ebimaki liboso na mopanzi mai nsima na yango makila. Elingi koloba mai nde liloba ya Nzambe oyo ayelaki biso. Makila nde esprit saint, prophétie pe prédication. Yesu atikeli biso molimo mosantu pe prédication. Église ebotamaki na panzi ya Yesu po biso tokoka kosambela liboso ete Adam abotama na kati ya jardin ya Eden. Nzambe alongolaki mokuwa na nzoto ya Adamu, yango ebotaki Eva. Yesu lokola ye nde mobali ya libala esengeli abotela biso mwasi ya libala oyo babengi Église. Panzi oyo ya Adamu ebimisaka Eva, le meme panzi ne kulusu oyo ebimisi mai na makila pe ebimisi Église. Na yango biso Église na biso pe ebimaki mokolo wana na panzi ya Yesu po biso nyonso tobanda kosambela Yesu. Yango wana tobimi. Tango biso toza komemore Pâques na biso, bana Israel bazalaki komemore na biloko oyo totangaki. Kasi biso Yesu atikeli biso liloba, nzoto na ngai pe akomela makila na nga akomona miso na Nzambe. Na yango biso ba Kristo, biso nde Église, pe tozosambela Yesu, tozosangana na nzoto pe na makila ya Yesu. Yango wana Bible elobi na biso, oyo akolia nzoto pe akomela makila ya Yesu akomona miso na Nzambe. Paki oyo bango babandaki kofete etikali lisusu te, esi ekaduka. Donc feti oyo Paki oyo bana Israel bazalaki komemore mbula na mbula ndenge Nzambe alobaka na bango etikali lisusu na valeur te, ese ekaduka. Nde biso sikoyo tozali komemore Yesu na tango oyo tozosambela Yesu mobikisi molongisi na biso na kati ya elambo. Eloko oyo ezalaka na kati ya elambo ezalaka eloko moko ya motuya pe ya monene oyo ezosala biso tosangana. Soki totali na 1 Corinthiens 11:23, Yesu alobi, ezali nzoto na makila na ngai, bosalaka boye mbala na mbala mpona kokanisaka ngai. Lolenge babakaka Yesu na ekulusu pe ndenge abimaki makila, yango na biso tobiki. Bato ya Ancien Testament bazwaka elaka pe bakendaka na mboka na bango ya elaka. Biso pe na Pâques na biso Yesu na Pâques na biso ye tozwi elaka ya bokonzi ya likolo. Yango wana alobi, soki totali na Jean 11:25, Yesu ayebisi Maria na Marte, ngai nazali lisekwa pe bomoi. Oyo akondimela Yesu akozala na bomoi ata akufi. Oyo nde elaka na biso lokola tondimela Yesu. Pe Pâques na biso Yesu ayeli biso bokonzi ya likolo pe tozwi grâce ya bokonzi ya likolo. Kasi bana Israel bazwaka grâce ya kozonga na mboka elaka. Makomi elobi ntango Yesu azalaki na ekulusu, eloko nini esalamaki na temple? Ezalaki na rido moko. Soki totali yango na Matthieu 27:51, elobi kaka ntango wana bati Yesu na ekulusu, rido ya monene oyo ezalaki na temple epasuki banda na likolo tina se. Pe moto azalaki kokoma na esika wana ya te po ezalaki esika ya bosantu. Ezalaki na bisika mibale. Esika mosusu ezalaki ya bosantu, esika mosusu ezalaki esika eleki na bosantu. Esika oyo elekaki na bosantu, banganga Nzambe kaka moto bazalaki kokota kuna mbala moko kaka na mbula. Rido wana etiaka biso ba arrière po tomona bokonzi na Nzambe te. Kasi tango Yesu aye babaki na ekulusu, rido wana epasuki banda na likolo ti na se, eye kolongola ba arrière nyonso wana ezalaka kati na biso bato na Nzambe. Na nsima na yango biso
ntango epasuki donc rido wana eye kofungula nzela mpona biso tozongisa alliance na biso na nzambe. Donc kasi ntango makila ya yesu etangi yango ezongisaki biso alliance na nzambe. Yango rido oyo ezalaki kokabola biso po tomona lisusu bokonzi na ya nzambe. Kubanda rido epasuki toye kozwa grâce a partir ya yesu mpe kozwa bokonzi ya likolo. Rido ebandaki kokanga biso nzela po tomonaka sanduku ya mibeko te. Yango wana balobi oyo akufi kati na yesu azali lisekwa, ayebake aza lisekwa, yesu aza lisekwa na bomoi mpe na bomoi na ye. Grâce oyo tozwaki yango mpona kufa ya yesu, lolenge rido epasukaki yango elongola biso ba arrière oyo ezalaka kokabola biso tomona bokonzi ya nzambe. Ndeko nanga tozonga lisusu na lola barrière wana efungwamaki po biso tokoka komona bokonzi ya nzambe. Bandeko nanga biso tobungaki, biso tobungisaka bokonzi ya likolo kobanda ntango ya jardin ya Eden. Na ntango ya jardin ya Eden kasi tokoki lisusu komona bokonzi ya likolo po toumela na po towuta na mabele mpe tokozonga na mabele wana elongo sikoyo tokomi bato ya bandimi oyo bandimeli yesu, bango nde bakozwa bokonzi ya likolo po tosalama na image na ye. Lokola tobungisaka bokonzi ya likolo ya liboso epai ya Adamu na Eva, Adamu ya mibale ezali yesu masiya oyo azongisi biso lisusu po tomona miso na nzambe. 1 Corinthiens 5:7-8 elobi tolongwa na vie ya masumu, tolongwa na makambo ya mabe na makambo ya kala, tozala bato ya bosembo. Lipa ezanga kisi elingi koloba tolongwa na mabe. Moto nyonso ayamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi po tokoka kosepelisa nzambe. Tosala mabe ebele te, tolongwa na mabe nyonso tosala po mabe ebongi tokoka kolongwa na mabe wana. Tosala makasi po tolongwa na mabe nyonso tozali kosala kati na mokili. Soki ozali moto ya milangwa tika milangwa, soki ozali moto olingaka basi to mibali ya bato tika basi ya bato mpe mibali ya bato. Soki ozali moto moyibi tika koyiba. Soki ozali moto ya banyongo longwa na banyongo. Soki ozali moto ya likunia tika likunia. Soki ozali moto ya kotonga tika kotonga. Soki ozali moto ya kindumba longwa na kindumba. Soki ozali moto ya motema mabe tika motema mabe. Ozalaki moyini ya bato tika koyina bato mpe makambo ya ndenge na ndenge. Longola nyonso ya mabe kati na yo liboso ya nzambe. Ndeko na ngai soki tokolongwa na mabe te ekozala pasi mingi na mokolo ya suka mpe yesu akokuta yo ndenge nini. Yesu akoyamba yo ndenge nini yo moto na masumu. Ye amipesi mbeka po yo na ngai tobikisama na masumu. Sikoyo yo olingi kolongwa na mabe te, okangaki kaka na mabe oyo nyonso. Yango wana bazoloba na biso tolongwa na mabe po soki tokolongwa na mabe te na mokolo na suka ekozala pasi po yo okoka kozwa bokonzi ya likolo. Po yesu ayeli biso bokonzi ya likolo, sikoyo yo moko sosola esika nini yo ozali kokwela, esika nini yo otelameli. Oyo nde yango nzambe apesi biso na mokolo na lelo. Tosengi na mama Marie apesa commentaire, nsima nango mama Makiese na suka na yango mama Tumba akangi prière na biso. Merci mama na opesa wanzela. Merci nzamba pambola yo. Pambola pe lisanga nyonso ya kofukama.
tozali awa mpona koyoka liloba na Nzambe ya solo tozozongela kaka maloba oyo eza kati na mokanda Exode ndenge mama na biso apesaki biso yango azokokende na kosilisa. So ayebisi biso ke temps oyo tozali ya kokanisa kufa pe lisekwa na Yesu Masiya oyo ayaki kobikisa yo na ngai, oyo ayaki kokangola biso kolongola biso na bongumba masumu. Pe ntango tozali kokanisa yango te tokanisa kaka po tovandi tokanisi ndenge tokanisaka esili, me kokanisa yango ya kotala bomoi na biso, kotala kati na biso nino elongo boni te. Soki lelo oyo naza na bomoi kokanisa Nzambe oyo asala ngai, Yesu Masiya akufela ngai, oyo akufa mpona masumu na ngai. Soki lelo nazobianga bamondimi mwana na Nzambe po te eza na moto moko amipesaki mbeka, eloko nini elongo bani te kati na ngai mpona koka kolongola yango? Eloko nini elongo bani te kati na ngai mpona tika epo ntango oyo toza na bomoi yango, ntango ya kokanisa, ntango ya kotika nyonso epesaka Nzambe lokumu te. Eza ta ya korefletir, kosala conscience bila ya vi ya kondima na yo po te Nzambe na biso avanda solo kati na biso. Bana Israele lokola bazalaki nano babebe ya molimo, ntango bango bazobima na Egypte bazalaki neti ndenge biso mpe tobandaki na kondima. Ntango wana loyenge kaka, ntango mosusu loyenge kaka ya groupe, ndenge azwi bateme nga mpe nakoswa bateme, me oyebi nano ntina yango bateme yango mpenza te na mozindo. Nake kolanda malongi nakozwa bateme, oke mpe kolanda malongi, me oza nano nakosakana nakopende boye osala boye po kati na yo mpenza kozindwa likambo wana eza te. Me Nzambe asalaka na ntango ne abengaka moto ndenge moto azali. Yango sika tozali tobenganaka bato ya mabe te, tolobi ke tofanda na bango te po tolanda bizaleli na bango, nde bango bakoya po balanda bizaleli na biso. Moto mabe aye pembeni na yo po toteya ye, alongwa na mabe po te ayemite oyo yo ozosala, kasi yo koemite oyo ya mabe te. Lokola mama na biso analobi totika na bizaleli wana nyonso ya mabe. Pe oyo tozali kokanisa lelo mpona kufa mpe lisekwa na Yesu Masiya, ndenge balakisi biso na mokanda ya 1 Corinthiens 11 23 tina 23 tina 28 atina 32 na moni awa bazolobela biso mpona nzoto na Yesu Masiya, lolenge kozala bomoko kati na Yesu Masiya, lolenge mpe Yesu Masiya aza bomoko kati na biso. Soki tozongi na Jean 17 nasepelaka na chapitre mingi, epai ava Yesu baya kokanga ye, epai ye azobondela mpona biso, mpona yo na nga, biso tobianga mibana na Nzambe. Asalaki priere moko, intercession ya makasi mpona biso bandimi. Abi Nzambe nakabi bato oyo opesi ngai na maboko na yo, bazala ya yo lokola ngai na yo tozali, bango mpe bazala lokola ngai na yo tozali. Nzambe esika alobi batela bango baza na mokili, me baza ya mokili te, po te mokili oyo bazovivre eza pasi, batela bango po bapunga te. Nango ntango nyonso meme Yesu abondelaki mpona biso, Nzambe abatela biso, me biso moko mpe esengeli totia lelo bango anje po tokweya te. Mpe na suka so Yesu aye kobondela na chapitre 17 yango alobi natiki mpe baoyo bakoya nsima bakoyoka sango malamu oyo yo sobongisa sopona na bokonzi na yo. Po moto nyonso ayambaka Yesu Masiya sa botama deja moponami. Soko botama no mwana diabo kozalaka mwana diabo. Soko botama moponami. Ata oke nzela mabe, ata oke na nzela mabunga lolenge nini, me lokolo botama moponami. Un jour na suka vina yo okozonga na nzela avant okufa. Yesu alobi batela pe ba oyo bakoya nsima oyo sopona bakoyoka sango oyo batela bango na kabi bango na maboko na yo. Tozala bomoko lokola papa na ngai tozali, bango pe bazala na biso elongo. Esa mabondeli moko Yesu asala
liwa ezoya kati na ye me na bomoto me na bonzambe esengeli kaka akokisa yango nde ezalaka biso bato mingi mpe soki akomi na pele ya kokufa susu voi ezalaka susu te mongongo ekangami me bato bazalaka zala na ngongo akoloba balobaka mpe makambo mosusu bazalaka na kobanga me mosusu ndimi mosusu bazalaka mpe na kobanga te bandi kotonda nzambe mosusu okomona mipesi ne na koyemba mosusu omona bandoloba bandolaka makambo epa bana pa bandeko epai bokotikala boye wala azomona deja eka azokende na ye lolenge mpe yesu abandaki kolaka biso mpe alindakisa oyo alaka biso yango esengeli biso nde tolandaka ya malamu mpe tozala lisanga na ye ndenge alobi na 1 Corintien oyo alobi oyo nyonso akolia nzoto na ngai oyo nyonso akomelaka makila na ngai elakisi ngai na ye toza na boyokani moko eza liaison eza relation biso oyo tosala na yesu na nzela ya nzoto na ye na makila na ye oyo apesaki na ekulusu ya wana akoro na biso tosala na yesu alliance na biso yango wana alliance ya makila na nzoto na yesu nango mondimi oyo aliaka nzoto na yesu masiya te amelaka makila na yesu masiya te lenge oza na alliance te alliance ya yesu masiya kati na yo ezali te po awa na version oyo azoyebisa biso bosalaka yango ntango nyonso mpona kokanisa ngai boliaka lipa oyo ntango nyonso mpona kokanisa ngai bomelaka ve oyo ntango nyonso mpona kokanisa ngai se tosalaka yango mpona kokanisa kufa pasi oyo nkolo yesu masiya akufaki amonaki mpona biso atiolamaki amonaki mpona biso yango ntango tozolia lipa wana tozomonaki tozolia nzoto ya yesu na pasi oyo ezokaki na makila oyo ebimisaki na mai ebimaki na mopanzi na ye mpona yo na ngai tozala ntango nyonso bandimi tokozala na boyokani ya sika kati na nzambe na biso boyokani ya kala bazalaki ndenge mama na biso azali mpona osenga lilimbisi kende na bangombe mpona nini rido ezalaki wana yo mondimi okoki kokoma epai banganga nzambe baza te mondimi nyonso kosuka kaka na sale babengi parvi ndako ya nzambe ezalaki divise na 3 parties sale oyo bato nyonso bakotaka parvi nsima oke na lie saint epa banganga nzambe bazali nsima oke na lie très saint kuna nganga moko kaka kotaka na mbula mpe moko ake kosenga lilimbisi ya bato ya masumu nyonso na mbula moko bongo soki na katikati ya mbula wana okufi sedire oke na masumu na yo mpo masumu babandaki kosenga yango kaka na suka mbula mpe okokoma na lie sainte okokoma mpe na lie très sainte mondimi nyonso kosuka na parvi elakisi na salon ndenge tokutaka na eglize okokomata na likolo wana te mpa bateilaka eza lie saint mpe na chambre mosusu okoki kutu komeka te kuna nganga monene kaka moto akotaka me tala yesu ntango aye rido wana ebanda kokanga biso tokota na lie saint na très saint epasuki tozwi nzela ya kolusola ti epai na nzambe lokola estere akotaki na lopango ya mokonzi apasolaki rido wana ebandaki kokanga mobeko ete awa kokota te soki babengisi yo te me ester na 3 jours wana ezolakisa resurrection ya yesu masiya ntango ya abondeli chaine pendant 3 jours apasoli rido wana akoti na lopango ya mokonzi lolenge mpe biso tokota pendant 3 jours yesu masiya akufi asekwi rido wana epasuka biso siko toza na nguya oza na probleme ofukami yo moko obanda olele mpa nzambe mpe alimbisi yo me na ntango wana ezalaki bongo te sa ofuta ngombe ni meme sa opesa eloko ya makila ntango wana fo opesa eloko ya makila mpo te nzambe ayeba kolimbisa yo nango bandeko na ngai tozala na boyokani oyo ya sika yesu masiya ayaki kopesa biso alliance ya makila na yesu kati na bomoi na biso ntango toza na alliance oyo na boyokani oyo tokozala solo bana na nzambe napesi maloba pa mama na biso makiesi. Merci. Merci, Maman Anna. Merci, Maman Kise.
Merci lisanga mobimba ya bamama. Bamama topambolami. Bokanga na bino betwali. Donc makambo ezolobama esimbi te. Ekoti nango esika te bamama. Bofongolaka pe betwali tango masolo kitoko boye ezobima. Mwa ameni wana esalaka bien. Ameni elakisaka ke wi tondimi liloba na Nzambe. Bamama. Toyoki nyonso elobami deja awa. Bamama tozozwa ebele ezofongola biso mitu. Ezofongola biso vraiment mitu. Ndenge nalobaki bongo soki toyebaka ntina ya paki te. Bamama kofukama Nzambe vraiment apambola bino. Po makambo tozozwa kati na esika oyo. Eleki mutu ya mingi. Ezofungula mémoire. Ezopesa biso posa ya connexion. Ezopesa biso posa ya kolukelonga Nzambe. Ezopesa biso posa ya kobondela. Ezopesa biso posa ya kotanga makomi pe komedite yango. Na yango Nzambe alola azwa na ye lokumu nasire toyoki ma Maria alobi. Mama Ana alobi. Tozoyoka ndenge nini tozali kokende. Tobandaki deja paki bandaki na Abraham ye kosuka na Jacob esali libota munene na Egypte. Toye komona pona délivrance bana Israel na tina ya paki bien likambo nyonso ba preparaka yango. Na tango se prepare okozala connecté pona kosala mosala ya Nzambe to pona kotanga Biblia. Biblia batanga kango lokola journalite ba mama ekozala malamu ba chapitre oyo ere moko nazobwa kango na groupe ba oyo baza na possibilité ya kotanga soko mona ka bien te tia ata lineti mais soki lineti ezosimba te matoi na biso ba mama efungwamaka me biso pe tozali tozoteya liloba na Nzambe tozali kolia ebele ngakutu ndenge nazoloba boye nazokoma pe mbala moko nazobongisa pe matei mususu ba mama po vizio ya Nzambe soki eye ata naza na kati ya lini nabongisaka matei me nazobondela naza concentré na yango ba mama Nzambe alola apambola biso paki oyo eningisa vema mitema na biso ba mama toza kati na lisanga na ba o bazali na lisanga oyo te ebongola bango mitema na bango bien aimé des fois tango tozali kosala musala ya Nzambe tozali koteya tamusu biso moko pe tozoteya tobongola nanu mitema te matei oyo ezali kosala yesukula vraiment mitema na biso po bandimi ya lelo tokoma ba Matthieu 7 na verset 1 tokoma bongo na tango nazolongola eloko ezali na lisu ya mama Ana nazomona ka mama Ana mutu ya masumu namoni mavero mutu ya masumu namoni matumba mutu ya masumu ngai komi na te ya kaliloba ya Nzambe na milongoli lelo makila na Yesu efungula biso misu bien aimé lelo ezali mukolo Yesu azalaki persécuté Ma Maria lobaki yango lobi ezalaki mukolo haleluya mwana na Nzambe azali kozwa eskota azalaki nekoti ya nzube na mutu na yo batobolaki maboko na makolo bien aimé na tango ya biso sete kaka ya liboso opike crise haleluya mais Jésus Christ azalaki wana ti bazalaki kotobola ye kasi alobaki ke tata limbisa bango po ete bango bayebi oyo bazali kosala te Alléluia. Me biso na mokolo na lelo tobengami basali me toyebo limbisa muninga oya sali yo mabete bien aimé. Kasi lelo na moi ya lelo tozali koteya liloba Nzambe tolingi te muta corriger biso. Lelo toyebika Yesu pa kufaki na yete asekwaki na ye bien aimé. Matei oyo nazobua kango na lini ya paki eza ebeleta musu bazomona makambo yango pe ya paki ezalaka nango kaka liwa ya Yesu me bazotindila biso ba video ebele na YouTube nzoka nde oyo ezali kokota na kati na ba video oyo eza mutuya ba mama me mitango tobua na bua kaka
atango nabuakaka bamatei na nini na groupe bamama esengeli bolandaka mpe bopartageaka yango ntango mosusu otelemaki okendaki kose soulage eloko moko elekaki oyokaki yango te na ntango siko fongoli video ozali koconcentre ozali koyoka matei très bien ekotinda yo ozwa makomi ozwa bibilia ofungula obanda kotanga mpono comprendre nini oyo elobamaki na kati na lisanga ya bamama bien aimé soki tozali kozwa eloko te na kati ya groupe oyo yebaka mitema na biso ezali mosika na nzambe nzambe alola apambola biso nazongisi maloba epai ya musali ya ana pambolama gloire à l'éternel. Tika mama tumba tonda malongi atika pe journée na biso na maboko ya nzambe na bandeko oyo bakena na bisika ya ndenge na ndenge. Merci mpona kopesaka nzela tobondeli papa nalola topesi yo merci na makambo kitoko oyo ezobima oyo ezobondisa mitema na biso oyo ezopesa mitema na biso esengo koyoka ntina ya paki ya kokufa ya Yesu oyo Yesu atikaki kiti ya bokonzi ya papa ayaki na mokili ayaki kokufa mpo na biso babetaki basete bakangaki na ekulusu po ete ngai na ndeko na ngai tobikisama Yesu oyo ayaki kofongola rido po ete biso tokoma kolekana ntango tosali lisumu ofukami obondeli nzambe alimbisi yo quelle grâce oyo biso tozwi papa kumama na yo tika ete pambola batei oyo nkolo bazali kolesa biso bilei oyo ya motuya nkolo tika ete yo fongola bango lisusu miso ya molimo mpe pesa bango sagesse mpe intelligence oyo ekowutaka epai na yo po ete ntango nyonso balesaka biso oyo eleki lisusu oyo tozwi lelo toyoki bana Israele bazalaki na kondima ya babebe o Yawe papa tokoloba nini kolo tikete o tozoyoka ezoko eleka te lokola mai ezoleka na ebale kasi moko na moko azwa par na ye abomba kati na motema mpe tozwa na esika papa mateya oyo ezala lokola mateya oyo ekwele nziba oyo ezokobalukaka kaka esika wana ebalukaka kati na mitema na biso po ete ntango nyonso moko na moko bana kokanisaka po ete tokima masumu balobi na biso tokima masumu tokokima masumu ntango tozobanga nzambe soki tozobanga nzambe te tokokima masumu te. Merci papa mpona koteya biso makambo ya kitoko. Merci papa mpona kolobela biso oyo nyonso eleki kati na esika oyo kolo topesi yo merci mpona ntango kitoko oyo tolekisi ya koyoka maloba na yo papa. Toye kotika bandeko na biso oyo bakei na barandevous bisika ndenge na ndenge na maboko na yo totiki mpe journal lelo na maboko na yo papa tika ete wana tokopanza na kati lesika oyo mai tokomela biloko tokolia na balusu tokokota makila na talo makila na elonga ezinga batela moko na moko baoyo bakobima yawe tika ete yo kende na bango bakotambola na biloko ezangi biso na bato ekolo kende na bango baoyo mpe tokovanda na bandako yawe vanda na biso batela biso papa zala na moko tokosimba bamoto tokosimba biloko ya ndenge na ndenge nkolo batela moko na moko kolo soki yo komisi biso lisu na journal lobi tokozanga kukumbisa kombo na yo te papa oyo ezali libondeli na biso na kombo kitoko ya mwana no Yesu Kristo oyo atikaki kita bokonzi ya papa oyo ayaki kokufa po ete biso bato na masumu tokangolama tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.